Le Sako Bandeko, bonsoir, bonsoir. Mbote Bandeko, Bisikanya Subozwami, Bokoto, Yaidi Bolombo, greffe international des peuples Mokonzi. Voilà. Tout solo la moke, na direct oyalelo. Toyaka Pambate, ceux qui toyé, donc, c'est que les Kambouezali et Nambo Kanabiso. La République a démocratisé du Congo. Obisoto Bengaka, Zaïre, Yabakoko. Donc, Bandeko Nangaï, Bokoto, Poto Solala. Tous à moi, une demi-heure, 45 minutes. Yama solo. Le Sako na Bandeko, tout. Baye Bangaï. Bisikanyo Sobozwami. Le Sako na Bamama ya Bitumba. Nabo Sanité, Maserati, Kimpa Vinta. Maman Mongala, Brigitte Mongala, le Sako. Le Sako na Maman Kenia Musoko, FR. Le Sako na Maman Déboulonné, TV. Mbote na Lilo Miango, commissaire Ngai ebele ya Mbote. Na kombo elengi, Marius Bayende. Le Sako na Joli Mundele ya Bangwandi, Mibaramo. Roger Bamokande, Mibaramo. Le Sako na Ize Matumona ya Ize. Marco Kabemba wa Odia, le Sako. Bob Mabata, le général Bob Mabata ya Yangoana. Axel Niwa. Steve Malungwene, Bilili Yangoana. Kabola. Steve Malungwene ya Yangoana. Merci beaucoup. Et voilà, donc je continue avec mes salutations. Clément Likele, Fizon Kamba, Yabino Yangoana. Maréchal Nzoube, Maître Nzoube, Aigle de Kawele le Sako, Maître Aubin Imbamba, Goria le Sako Nayo, Honorable Alemboyo na Mama Magimboyo, le Sako, italien, le Sako na membre tout ya peuple Mokonzi, Mwalo Muleta, le Sako Kodo, Mapinga ya solo Mwalo Muleta. Boigna toujours, Nakatina Biso, Axel Niwa, le Sako Nayo, Janet Mafumba, Mama Lidi 2000, Yayo Yangoana, Bolanga la Miyake, le Sako, Albert Nzia, Yayo Yangoana, le Sako. Voilà, Bandeko Nangai, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être avec nous dans ces 45 minutes de direct avec votre serviteur Yaidi Bolombo, greffier international. Ya Peuple Mokonzi. Tout solo là, quand les choses ne marchent pas, quand les choses ne vont pas bien, on est là pour vous, pour dénoncer, pour interpeller,
pour conscientiser et pour mobiliser tous azimuts que bandeko na biso, peuple na biso, est élément et na miso ya kofungwana parce que il faut que l'on là-bas équivoque news, que l'on là surtout matali le kuta ya régime, le kuta ya ba politicien oyo bino bobenga ba politicien mais biso ba oyo toko benga bango jamais ba politicien, ce ne sont que des politiciens. Ezali bato oyo bazali ko kodisa biso na mobunga. Alors tokoki ko laisser passer biloko wana te ba kodisaka liboko na poche ya zoba mbala moko. Mais ceux qui banoko mami balé misato minei. En tout cas, ata zoba ngo azalaka zoba jamais akoki ko accepter yango. Blaise Landana le sako bonsoir. On est ensemble. Yango tolobi lelo il faut toloba les sous muke. Na dire que tout ça ko sala na za uzela bino bokota ebele, bo partager ebele. Vous partagez ebele pour mamakambo to bimisaka ezalaka très important nyonso toloba et salami pe ezali ko continuer ko salama. Je pense que beaucoup finga biso lisu ndenge bo finga ka biso te ko finga wana batu bako finga ekozala bato misusu te bato kaka ya idepest po bango bacerveau na bango efonctionnaka à l'envers. Eza bacerveau moko ekauka bango nde bato baza kocontinue kofinga koloba n'importe quoi kobongola lokuta ekoma bosolo. Alors biso toko bongolaka jamais lokuta to bana ko ye awa kaka ko beta bino na ba vérité wana vous affranchira. Ba vérité wana ndeza ko pesa régime ya occupation ya Félix Tshilolo Tshibwabwa Limbondo Sabi Carbonate eza ko pesa e pasi eza ko pesa bango pasi na barwande pona batika mabele na biso babima bakenda. J'espère que vous avez mon angai, vous avez une image très bien. S'il y a un problème, il faudra mieux me signaler. Voilà, donc nazo sala yango na moi ba condition moko pas vraiment comme il faut, mais on s'y adapte pour que beaucoup akoyoka ngai beaucoup apé comme on ngai ko passer ba message comme il faut. Donc le kuta to boakisa to kolongolaka jamais Félix na ba élection to kotikalaka kolongola Félix na ba élection to comme to kosilisa jamais occupation na ba moyena yamba yo ezate. Je vais te rappeler incessamment. Voilà donc Bolimbisa, comme Iso Zalaki na ligne ko benga ngai, mais comme dans une salle la téléphone oyo moyena yamba ezate. Voilà. Donc nazali koloba ke tokolongola Félix na élection te. Tokosilisa kape occupation wana ke elongwa na mboka na biso na ba élection te. Mais solution ezaka moko. Tokolongola bango, tokobenga na bango na minduki. Voilà proposition ya peuple mokonzi. Proposition oyo toyeli bino. Pour to meki na ba politicien, to zu eloko te, to moni eloko malonga te. Tu dois comprendre que les politiciens travaillent en parallèle, n'abokipa.
Mais ils sont tous dans le même système. C'est-à-dire, les politiciens, soi-disant, soi-disant opposition, parce que opposition est zalakate. Opposition est koufa. Namboka wana, il n'y a jamais eu d'opposition. Voilà. Banda Etienne Tshisekedi, le vieux Chichi Azalaki wana, opposition et zalakate. Et zalakate, paye ko zalakate. Il faut, biso peuple, to telema, na bomoko, to bengana, régime, ba régime wana nyonso, kobanda, na régime ya obuno bobengaka Kabila, Hippolyte Kanambe, ti na régime oyo tozana ya Félix Tshilolo, c'est toujours le même régime, le même système, continuité ya système, donc il faut que bengana bango. Mais biso na peuple mokonzi, oui, na ba constitution na bango ba tia article 63, 64, mais biso to lobite, hein? Article 64 n'est pas suffisant. To bakseli bino mindoki. Il faut que beta mbuma. Il faut que beta bango biloko. Bakenda. Bakenda. Aristote, le Dembélé, le Sako, Rachel Mokelo, le Sako, Lombela Shura, le Sako, Djongoi, le Sako, Antonio Dani, le Sako, et merci d'être là. Bino Bato Bozali Kokota, en tout cas, partagez les directs pour na moi makamu na ngina loba awa makamu moko mibale na ngina loba awa peuple na biso bako akozwa yango bayeba qu'est-ce qui se passe et puis bayeba que ce n'est pas la peine ya kokende ko s'enrôler na ba fausses élections oyo baza ko sala. La clé qui se trouve dans la serrure des occupants, de l'occupation, c'est les élections, tout simplement. Donc, ceux qui vont utiliser les élections pour renouveler leur mandat, pour renouveler l'occupation à tout bout de champ. Pour renouveler l'occupation, mais, Nakatiwana, c'est nous le peuple. Tout ça délaissé. Tout ça qu'on souffrir. Tout ça continuer qu'on vivre la malédiction de la famille Tshisekedi. La malédiction de l'IDFS, IDPEST. Bango baza konginda, baza koyiba bambongo ya l'État, mais biso tout ça continue qu'on souffrir. Botala bino moko bandeko na ngai. Dimanche dernier, dimanche Eouitikoleka, en pleine église, na Kassindi, à l'est de la République d'Isaïe, la République a démocratisé Oyobobenga du Congo, à Kassindi, en pleine église, les terroristes de M23, il y a Nabangomino et les autres, bah écoutez là, bah fidèle il y a église wana, bombe, mawamingi, plus ou moins 68 à 80 morts, parce que tant que bazako lobana na ba média na bango 68 morts, boye baké, ils ont plus ou moins la moitié. Il y a totalité à Batou Bakoufi.
Voilà, donc, eza mawa, bomona bibembe ya batu balali, ba mama, bana mike, katani na mundambo, pona nini, ba pauvres innocents, ba kotina kokufa ndenge wana. Tout ceci, à cause, ya ba corps bidon, ya ba corps mafieux, oyo Félix Tshilolo Tshibwabwa, bimbondo sa bicarbonate, baza kokende ko signé na ba Paul Kagame, na ba Tutsi, oyo ba mibengi EAC, oyo baza kokata mboka na biso, pona ko balkaniser yango. Vous vous rendez compte? Alors to biso to ko continuer ko ndima ko salaka ko ba malheur ya ndenge wana jusque quand? Que bana na biso, bandeko na biso ya basi, bazalaka violé, bandeko na biso ya mibali, bazalaka babomaka bango, pamba, tongo pokwa, na minduki, na bambeli, na batanta, tokondimaka biloko ya ndenge wana te. Soki bato ya idepeste, baza kondima yango pona ba pouvoir na bango sans pouvoir. Biso toko kondima biloko ya ndenge wana te, baza bandeko na biso. Flat Hotel Fogen Palace. Losako, et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Voilà donc, bandeko na ngai, c'est vraiment malheureux. Et oui, tu connais ça la dimanche, leki. Tant que tu as koyebi sabino. Ko sambela, oui. Mais c'est mieux encore qu'au bon de là. Chez soi, à domicile, na banda ko na bino. Faut que bon de la banda ko parce que les mêmes bateaux bazou pe sabino ba le sambo wana. Ba ventilier. Le même pasteur, bango na pe bazou kene ko bima na basi ya bateau. Bango na bazo boya ko passer ba message oyo esengeli. Ba message ya solo pour na peuple à tellement à se révolter. Na bakata l'église wana beaucoup ta ba message en ndenge wana te. Bisonde ba tout ça ba véritable prophète na bino tout ça ko pesa bino ba message oyo ba oyo koki pona libiki ya mboka na biso. Mais ba pasteur wana o boyo kaka ba denilesi ba na iba pe ba komo na bango te. Ba pasteur kili obo mona kawana. Ce sont tous des aventuriers. Kusambela to boite. Mais tala ningi boza kokufa. Tala ningi boza kokufa. Okende ofele ningi wana. Moi je préfère mourir na bimaki pour revendiquer quelque chose. Nta na bimaki pour revendiquer na ba manifestation, li wasu ke zinga kuna. Moi je trouverais ça tout à fait normal. C'était pour rendre service à mon pays. Mais kokufa ya boye na ba église na ba tanta ya boye pona nini bazako boma bino na ko Paul Kagame Croix Game azako tinda batu na bango batu na na ko pona ko ya ko tenter na ba vie na batu ya ba pauvres des innocents congolais zaïrois na mboka na biso to tumola mutute to kota na Rwanda na Kigali te to kota na Kampala te to kota na ba mboka wana te ba Kenya to kota te ba Tanzanie to kota te mais to kufaka ba liwa ya boye na mboka na biso des pauvres innocents to tumoli ba te. Mais dans tout ça oyo bino mobengaka soi-disant président de la République, hein? Oyo bino molobaka chef de l'État, qui n'existe que de son nom. Il n'y a jamais eu un chef de l'État en RDC. Et il n'y en aura jamais jusqu'à la fin. Il y a soi-disant mandat oyo. 5e année en Oyo. Na mutuloko la Félix Tshilolo.
Oyobino Bengaka, soi-disant chef de l'État. Il n'a jamais été un chef de l'État. Un véritable pantin. Une marionnette, une vraie marionnette. Un masque, un paravent de tous les Rwandais. Pour ba nomaye qu'on nomme. Ba nomaye pour une mission spéciale de servir Paul Kagame, Hippolyte Kanambe, Museveni et le peuple rwandais, le peuple tutsi rwandais. Rôle Bapesaye Yangoana. Bapesaye Lokom Susute, Botikaka Kubengaka est président de la République. Un président de la République qui se respecte. Un chef de l'État, comme a été le maréchal Mobutu. Ce n'est pas pareil. Botalaye, Lelo Otolo Bazawapi. Tout soit exemple, ce que nous avons exemple. Il y a le président Ramaphosa. Il y a Afrique du Sud. Il y a Afrique du Sud, Ramaphosa. C'est un Africain comme Félix. Lelo Oyo. Azala qui peut inviter na Davos. Na forum wana ya Davos, na Suisse. Mais, ce monsieur vit ce qui se passe chez lui. Il y a eu une grande panne d'électricité na Mboka Daye. Il a préféré renoncer. Annuler le voyage naye ya Suisse. Pour nous na forum wana ya Davos. A préféré atikala na Mboka Daye, a trouvé solution. Il y a panne, il y a électricité, je dis bien. Namboka na ye, mais a kei na Davos. Mais Oyo Bino Bozako Benga, soi-disant président de la République. Vous voyez maintenant, là où nous vous disons chaque fois qu'il n'a jamais été président, il y a RDC. Ce n'est qu'un paravent. Un accident de parcours. Une parenthèse, il y a histoire de la RDC. Félix Chilolo. Azakuna. Akendaki déjà. Akekuna. Et là, il y parce que c'est quelqu'un qui est déconsidéré partout dans le monde. Mais, bateau bazako yambaye mouke. Et ça, bateau bazo profiter na ba richesse na biso. Bateau bazo profiter na ba coltan na biso, na ba cobalt na biso pour na ba batterie électrique, na ba lithium na biso pour na ba batterie électrique. Bateau bazako profiter na ba coltan na biso pour na fabrication na bango ya ba fusée, ya ba ordinateur, ya ba smartphone, ya bateau wana oyo bango bato bazo salela biloko wana bango peut-être bango pesa moi bonjour benini, mais partout dans le monde il est négligé, il n'est pas considéré, et lui-même il le sait. Mais akokende kaka, pourquoi? Par son matu vu, comme aza mutu moko alingi bamona ye bandekone ya baluba ya o biso to baluba ya IDFS ya IDPEST po bakumisa ye po balobela ye bamona ka ya kitana batapi rouge amataka na bavion. Alors c'est là qu'il le pousse à Kenati la Bambo pour lever des taries, tout simplement. Godard, MC, Mbi, Losako, bonjour, bonsoir.
Yonga Mogbaya, le Sako. Merci d'être là. Voilà, Bandi Kolangaï. Tout simplement ça. Vous avez moutu yandenge wana. Pe moutu yandenge wana avec un bilan négatif. Zéro. Et de l'autre côté, les bungu toulou. Mais, ayo quitté. Et comme il ne comprend jamais rien, mongol, yewana, avec plus de 1000 ou 2000 conseillers au Azana Bango, mon côté Azali a coupé ses conseillers de ne pas de démissionner ou de lâcher prise, non? Yewana, ils ont battu campagne, babani ko battre campagne pour un deuxième mandat. Ce qui passe à la pour un deuxième mandat, un mandat bidon, où il y a des ventures au sala. Alingi de Sissou, Atikalawana, pour 5 ans encore, prenant tout le monde pour des imbéciles, des idiots. Il y a autre chose, ça va, Mandeko. Awa, ne bon na titre ne na komi wana. Ça ne sert à rien d'aller s'enrôler pour des élections bidons, tronquées, des élections triquées d'avance, où il y a beaucoup gagné de mon côté. Au contraire, vous favorisez l'occupation et continuer parce que vous préférez Paul Kagame, Hippolyte Kanambe, toute union soit générale, il y a EAC, Nenga Memabiso na Est, sur ordre direct, il y a Paul Kagame, hein? Et pour eloko batumingi bazako bosana ke bango batuti rwandais plan na bango ezali il y a balkanisation totale, il y a Est, il y a Congo, donc il a fallu batia biso na kati kuna pour armée na biso inexistant qu'elle est, police inexistante aussi, tous les moyens sécuritaires. À mon côté, les pays, les frontières sont poreuses, souveraineté ezalakate, n'a pas frontière, souveraineté n'a peuple inexistante. Donc, bazako memabiso kiboudi, nenge balingi, Paul Kagame se joue avec nous, Museveni se joue avec nous également. Hippolyte Kanambe, Yewana, il se joue avec nous avant d'anaye nakati ya Kingakati, qui est un État dans un État. Donc, bandeko nangai, mawa mingi, ya kokendaka lisusu na nzela ya élection, ceux qui tozo tala bato lokola ba Martin Fayulu, ba Moïse Katumbi qui n'est pas non plus véritable Congolais, comme nous autres, Jean-Pierre Bemba, personne ne parle du mal du Congo, mais ils sont les premiers à parler, à faire campagne pour des élections inutiles. Il y a un place tout le bas, tout ça que Sabino Bandekonangai, Batouana, Bazakana Bisote, Botika Kena élection, Izama Wamingi. Surtout mon abino bozo que na élection, biso na peuple mokonzi, on est malade de ça. On est vraiment malade de ça. Et une colère jamais vue. Tous la ranayango pour na kutala bino koyoka même na ex-combattant tous la bangona poto awa na ba diaspora partout oyo bazako soutenir ba élection. Isa ya mawa ebele batu bele baya na simana biso batu bele baya na peuple mokonzi batu bele baya kokota na bitumba oyo, mais ils n'ont été que des infiltrés oyo baya ki na bango ka pembeni na biso pona bazwa nzela ya komibimisa ya kosala vedetarien ya kolukaka
lelo oyo ba misusu bakomi oh voilà ko qualifier Batu biso ko qualifier biso du n'importe quoi bango baza ko sala bitumba ya bien komba ya intelligent mais bozo selani po bozonga parce que ba Martin Fayulu ba Jean-Pierre Bemba bato bino boza ko soutenir na élection baza na Congo basi bazonga kizonga ki bana ba Congo mais bino pe bokende bolanda bango botika au moins biso tozali awa tozali na vision na biso ya bitumba parce que tolingi libération totale ya mboka wana. Nous ne voulons pas aller vivre et travailler avec des étrangers qui nous veulent du mal, des étrangers qui viennent juste par profit pour spolier nos richesses, pour la richesse naturelle na biso, pour la boma biso, pour violer ba maman na biso, pour violer bana na biso. Voilà, biso to na temps ko kende kuna te, ya ko sangana na bato wana. Bozo ko zonga na biso kuna, et ça conditionné. Il faut vraiment tout raser, tout nettoyer. Au Karcher, s'il le faut. Il faut que bengana la classe politique actuelle, où tout ça qu'on déconsidérer totalement. Hein? Classe politique pourrie, accompagnatrice, il y a pas occupant. Voilà. Ça c'est nous. Ça c'est peuple mon congé. Ce que tout le baga midi, tongo midi pourquoi? Chaque jour, ils apprennent yango. Beaucoup de gens sala musala nango, beaucoup de TV. Biso to zako sala, ma membre, il y a peuple mon congé, to zako sala misala na biso na ba direct. To zape na ba chaîne. Ngai nazana chaîne. Greffier international officiel. Vous pouvez toujours vous adhérer. Beaucoup n'ont pas quota. Mais ils ont une chaîne commercialité. Mais ils ont la kawana. Ceux qui n'ont pas qui dans 8 ans, dans la salle vidéo. Mais je passe plus dans Katia, dans direct, dans y a Facebook pour atteindre un bon nombre de gens. Il y a des gens qui bazali facilement contactable na Facebook. Voilà. Donc bandeko na ngai eza mawa ya kozala na bato kwa ba Félix Chilolo Limbondo Sabe Carbonate oyo ba préféré bateka mabele bateka mboka puna ba miette bateka mboka na ba richesse ya moyibi oyo lelo lobi bakozanga yango totalement mbongo ya ibele baza ko yiba wana bako kufa bako tika yango soki mindele bazu yango te toko récupérer ka yango un jour. Blaise le Tété le Sako ndeko nangai, merci beaucoup d'être là avec nous. Vraiment mawa mingi na makambo ya mboka na biso na sepeli komona yo ningo za kolanda. Voilà, donc ndeko na ngai yenga Mongbaya oui na moni okomi maloba, il va falloir une stratégie pour établir un rapport de force. Oui, évidemment yango wana biso tozali na vision des choses politiques na biso na vision stratégique na biso tolobi na bino boye kalate boza kozwa ba coordonner ou permettre à tout Congolais, à tout Zaïrois qui se respecte, à tout Zaïrois oyo ya molimo pe ya makanisi oyo ya makila ya ko pesa quelque chose ya ko cotiser na cadre moko humanitaire
tozo sala yango na cadre moko humanitaire mais tozo kenda na yango na ndenge mususu na ndenge ya bibundeli na ndenge ya malala ya makambo ebele ndeko na ngai c'est ça c'est vraiment initiative oyo tozali na yango po tomoni ke ba élection ndenge na komeli bino wana na titre yango te mutu ekolongola Félix Tshilolo yango te mutu ekolongola occupation yango te mutu ekolongola tout Rwandais na mabele na biso. Donc bandeko na ngai nous savons ce qu'il faut faire. Mutu aya kokosa biso te, mutu aya kokosa biso te na nzela mususu toza na nzela mususu te pour bato oyo baza komema biso na ba élection. Tous sont des aventuriers, des mafieux, des aventuriers, des farceurs, des mythomanes oyo baza ko salela na bango occupation bandeko na ngai toko sala liboma te. Partager les directs, c'est très important. Bandeko na ngai même ata soki bolanda biso awa ndenge bolandi ngai awa ya di bolombo greffe international na peuple mokonzi mais bolanda biso lisusu na Bokoto TV ya Bokechua yambo tokoloba lisusu tokolemba te bandeko na ngai. Donc tobima na lokuta tobima na ba distraction, surtout ba distraction oyo eza na Kisasa mawa mingi bana Kisasa soni boyo kisaka biso bana Kisasa bobima na ba bombe bobima na ba na masanga bobima na ba théâtre na ba concert ezangatina bobima na ba église bobwakisa ba pasteur bobima nde libanda pona ko revendiquer ba droit na bino ya bomoto na bino ya dignité na bino eza pour intérêt ya bino moko eza pona intérêt na biso ba oto lobela bino te mais eza pona intérêt primordial ya bino moko bana mboka. Bobima na fanatisme bobima na idolâtrie botika ko betela ka batu moko boye ba politicien ko betela ba maboko bango baza ko lia bango baza ko mela bango baza ko lata bango baza ko lala na bandako ya bien bango baza ko tambola na bamituko ya bien mais bino bosala ka bobeta kaka maboko beta ba maboko likamyo seka pene bandeli pene na suka bandiko na ngai bana Kisasa. Où êtes-vous? Pourquoi vous ne faites pas comme bana Goma, bana ya Butembo, bana ya Fizi, bana ya Rutshuru, bana ya Bunagana, boko kende na élection sans Bunagana, boko kende na élection sans Rutshuru. Boyebite eza ba mboka minene. Eza ba mboka minene 2 fois 3 fois koleka Kisasa. Mais lelo est commis occupé et commis balkanisé. Zone tampon moni ba wana. Eza lokuta ya Félix en complicité naba tout Rwandais. Bossi bomona zone tampon ya 10 km de largeur. Bossi bomona ya 10 km de largeur. Zone tampon. Donc l'Inkoloba va diviser Mboka Nabiso en 3 États dans un seul pays. Vous vous rendez compte de cela? Parce que parti Moko il y a katikati yang bazobenga ngo zone tampon. Il y a largeur il y a 10 km. Largeur il y a 10 km. Ce qui la katia ce qu'on traverse zone tampon wana parce que zone tampon wana ezana katia mabele na biso. Avant que nous comme ce qu'on traverse yango obimi susu na mabele na biso. Na ba village mususu. Pour que nous komana aucun tio que nous komana frontière ya Rwanda. Donc tout wana eza mabele na biso. Donc boye bake côté wana ezali occupé na batuti Rwanda. Zone tampon eza occupé na batuti Rwanda. Ya EAC. Bato ya armée nini armée régionale oyo bango bato baza ko occupé zone tampon wana. Mais bato wana tout bango tout bazaka batuti. Donc communauté moko ya batuti plan na bango ezali bakata est mobimba ya Congo.
este wana nakolo bandenge nini ko banana frontière na ba gizengi kuna ba kota ba Rwanda ti kokoma na zone tampon et cause à la table peut-être nakolo ba combien pour nakolo ba n'importe quoi mais en tout cas plus ou moins ataba 300 200 000 kilomètres 200 000 à 300 000 kilomètres. Vous vous rendez compte de cela? Donc côté wana ndenge bazali siko awa M23 c'est leur branche armée. Branche armée, il y a Batouts, il y a EAC. Branche armée, ils allaient M23. M23, donc, ne fait qu'avancer. C'est qu'on a un niveau, bazo comme un niveau, il était bama 6. Alors, tant que déjà, comme un bama 6, wana, Goma, ils sont musikate. Bakozwa Goma comme capitale la bango. Bakozwa Goma comme capitale, il y a un État dans un État. Et pas bazo botola. Est on ba botola. Peu comme na maboko ya Paul Kagame na Batutsi rwandais. Bakozwa Goma ikokoma la capitale na bango. Eza mawa. Que Félix Azoka Bamboka IDPS babanda complicité banda kala. Babanda ko lia biso na sa makolo banda kala. Baluba ya IDPS. Je dis bien Baluba ya IDPS. Et parmi Baluba ya IDPS, il y a aussi des Katangais. Oyo, banda ko teka mabele na biso, banda ko kotisa batu, ko faire infiltrer batuti banda kala, même depuis l'époque de Mobutu. Mais na l'époque de Mobutu, to vivaki makambote. Yo nani yo ya ko kota na frontière na biso. L'époque ya Maréchal. Malou Muleta azali wana ayebisa bino yo nani yo okota o franchir ba frontière na biso o ya okota na Zaïre. Mais tala tuza ko vivre depuis Hippolyte Kanambe obobenga Joseph Kabila lelo Félix Lolo bango mi balende batu ba permettre une grosse infiltration na mabele na biso et lelo oyo avec Félix, na ba élection bidon au bazako sala pour balingi ba kabola ba carte électeur au bango bazo comme ça on le carte d'identité ba ko kabolango na tout le monde sans distinction des races parce que tous en race tutsi na mboka na biso na ba est kuna bazako kota bazako bima ba Ougandais bazako kota bazako bima ba Burundais bazako kota bazako bima minebo déjà ekenda. Est-ce que vous avez des choses ensemble? Parce que vous avez des Minembo et comment il y a tout Rwandais. Les armées burundaises, armée burundaise, moute kota kuna, na cadre ya EAC, pour nous sécuriser bango. Armée kenyane, il y a des otambola na baruchuru na babunaganda partout, hein? Bango na batu otambola kuna, na armée burundaise. Oyo ba signaki accord et mutualité na Félix mais Félix a yebi que batona tout baza ba tout mais ça continue à mon accord parce qu'ils sont dans la complicité il y a côté comme mabele na biso. Donc c'est la balkanisation plus simple. Peuple congolais surtout télémité ils ont mawatro les kambo ya suka yango na yebisa bino bande ko na ngai po boyeba tina tuzakoloba tina tuzakoloba bo partager direct yo et bo partager direct yo na batu ebele
botalaka pour na kotalate, mais partager parce que ba message topé sarabino, et ça ba message moko très important. On a dans le basico, ils allaient encore très délicat et très dangereux pour Nabiso, surtout pour la balkanisation. Lui Bolemba, le Sakonde Konangaï, et merci d'être là. Voilà donc, Nani Moussou Cécile, Abimana, le Sako, Richard Gabilo Madio, bonsoir et merci d'être là. On a joué Sabino pendant que ceux qui dirait qu'il y a les lots, Bande Konangaï, ils allaient très dangereux parce que balkanisation, ils ont quitté n'a qu'à s'accomplir. Paul Kagame est méchant. C'est le diable au vrai sens du mot. Nana comme Bengaï croix Game. N'engé maître Gims Azako Bengaï. En passant, je dis un bonjour à maître Gims. Croix Game. Tout comme Ngaï n'a comme Bengaï croix Game. Qui rime parce que son nom rime avec la croix gammée. Il est pire que Hitler. C'est vraiment un Hitler d'Afrique. Méchant, Moutunaye, Ezali et Beba. Un démoniaque jamais vu. C'est lui-même qui a sacrifié son peuple. Ce qui boye Bakate, génocide de Rwanda. C'est Paul Kagame pur et simple. Lui ne faisait tout ça que pour son pouvoir. Pour le pouvoir naïe, il a massacré son propre peuple. Il a massacré les Tutsis. Il a massacré non seulement les Hutus, mais et les Tutsis. Pour en faire une misée. Namboka naïe, pour dire au monde entier que voilà comment les Hutus ont massacré les Tutsis. Mais Mouto a massacré énormément les Tutsis. Dans un bon nombre, il y a des Hutus. C'est le Croix Gammé lui-même. Botala Moutema Mabe. Mouto a un boma, bande konaye moko propre. Mouto a un dictateur, plus qu'un dictateur. Un génocidaire jamais vu. Est-ce qu'à cause de la pitié, il y a biso ba Congolais, il y a biso ba Zaïrois? Non. Yamona, il est en train de tout faire pour balkaniser mboka na biso. Abotola mboka na biso. Nenge abotola Rwanda. Parce que Batouana, c'est une race de nomades. Bazali Batu Oyo, Basaka ba sédentarité. Batambola kana bangombe na bango partout. Ce sont des mafieux, des assassins. Et Panabango, Ngombe a une valeur, une vache a beaucoup plus de valeur qu'un être humain. Il y a donc pour la Koboma, il y a beaucoup de système de machette, il Boma Kabiso. Et donc, pour la Bango, ils sont loko pamba. Ils sont loko pamba. Alors, le danger, c'est quoi maintenant? Pour nous ça. Vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle. Croix Gammé profite de l'avantage qu'il a maintenant. Où il plan à bango, il va s'accomplir. Bengani et FRDC, entre guillemets. Ceux qui ont Bengana FRDC, Bazako Bengana. Pour les FRDC n'existait pas. Mais Bazako Bengana. Botoli force. Il y a moi soldat na biso oyo babundakana bango na compte ya FRDC ba affaiblir bango na banzala na makambe belebele parce que cette armée là la FRDC est contrôlée à 90%, même à 99%
na ba généraux, ba officiers rwandais. Donc, c'est une armée qui est devenue inexistante. Ils ont reçu l'ordre de ne rien faire. Parce que, comme une étape Yasuka, il y a finaliser le plan Nabango, machiavélique. Il y a balkaniser Mboka Nabiso. Ninge babotoli babunagana baruchur baza ko avancer ti bakoza bagoma. Et zone tampon wana. Ekolongwaka sikoyo te. Ils allaient carrément, limite, il y a un nouvel État qui va émerger. Un nouvel État, Oyo, Bazako Lukelamo, dénomination. Tu as déjà une déclaration. Il y a même un sénateur américain qui commençait déjà à poser la question pour qu'on puisse trouver un nom. Après que et assez à côté déjà côté wana pour ne pas finir avec la guerre entre guillemets à est déjà combo et maintenant c'est quoi pour le Kagame à trouver une autre astuce pour ne pas repeupler côté wana nyonso pour leur permettre de revendiquer cette partie du territoire pour faire un référendum parce que d'après Bango c'est une partie déjà conquise pardon pour nous repeupler yango naye ko yebisa bino ke Kagame a plan naye yako octroyer je dis bien crédit gratuit à mettre en place un financement de l'État rwandais auprès professionnel na bango, c'est-à-dire il y a commerçants, il y a ouvriers, il y a banquiers, il y a médecins, il y a agents des services de l'État, tout ebele, il y a tout rwandais, mutu nyonso oyo alingi azwa asomba mabele na balie et place conquise na est ya mabele na biso baza ko octroyer ba moyens qu'il faut ba moyens financiers na batuana pour basomba mabele ferme domaine tout oyo bakoki kosomba ndaku villa basomba comme ça et comme propriété privée na bango donc déclarer yango et puis c'est-à-dire en gros repeupler parti nyonso wana o ezali parti ezali conquise et puis et comment un autre État occupé par la communauté Tutsi na simana yango revendiquer yango voilà donc bazali ko assainir population na biso place wana ko longola ba congolais ko benga na ba congolais yango moni rôle oyo MONUSCO a commis ko jouer. MONUSCO est un complice. Qui dit MONUSCO, c'est ONU. MONUSCO qui est une branche armée. Il y a ONU.
nakati ya RDC bango bato baza ko jouer rôle. Maintenant il y a quoi accompagner ba villageois oyo bazo wuta na ba Kasindi na ba Kibumba na ba Fizi bazo wuta na ba Ruchuru bazo ko wuta partout na ba Bunagana baza ko accompagner bango batutu bana ba village à mike baza ko accompagner bango vers l'intérieur du pays, baza ko déplacer bango vers l'intérieur du pays comme ba réfugiés à l'intérieur de leur propre pays. Comme ça, ba vider, ba tika, ba village, ma belé wana tout et comme nango, ba ma belé moko conquis par banani, ba tutsi. Bozo mona siko yo mawa bande ko ngai, bota la situation tout ça nango. Vraiment ceux qui doivent intervenir vite, ceux qui peuple nabiso, il y a Goma, il y a de partout, il y a Est. Bo se sacrifier, ba se sacrifier pour na mabele wana, ba mai, oyo baza ko bundela biso, tout ça la confiance na bango, ou bango ka débattre batekali wana. D'où on est obligé, ya ko ravitailler ba mai, en munitions, en armes et en munitions, pour ba mai, ils ont la volonté de défendre le pays, mais baza ko zanga ba moyens militaires ou que permettre bango ba faire face parce que seul batu oyo baza ko tia ba M23 na armée rwandaise panzi likolo isa ba mai yango na biso ba bundeli na bino tozako belela tozako yebisa bino tango boko yoka tango boko mona ba coordonner boko mona makambo biso toko tiela bino de partout où vous êtes. Dans chaque ville où vous allez vous trouver, ezala en Europe, ezala na États-Unis, ezala na Océanie, ezala en Afrique, veillez, contribuer pour la aide humanitaire au Togo Sala, pour tout bunda penda, na batuana fara, na bibundeli ya solo, ezali sous les kamouté, kaka, ou le soulèvement populaire. Au article 63 ou 64, mais comme penda fara malala et tambola tokende na batoyo parce que batoana bazana bango ils sont rien du tout, mais rien du tout. Bazana bango est-ce que bino bosibo yogana sango armée kenyane. Moli moleta yo mutozali mapinga ya solo. Est-ce que bandiko na ngai bola na ngai yawa bosi boyoka sango ya armée tanzanienne tang batanga ka ba armée na kata Afrique wana ndinga ba tanga ba phase ba tout ça. Est-ce que si boyoka ba armée wana ba armée burundaise est-ce que si boyoka ba armée wana barmée zambienne toyoka bango te mais tala lelo bakomi kosaka na biso bato baza komi bato na mokili mobimba bakomi komanke biso respect à cause de qui? À cause des gens comme Félix Tshilolo limbondo sa bicarbonate ye mutu asilisi biso valeur ba valeur tozalaki nango dignité tozalaki nango ya maréchal et si là à cause d'un énergumène comme Félix Tshilolo bongo sikoyo bondima leso moto ya ndenge wana atikala wana leso 5 ans po alatelaka bato ba costume ya bendien na ba weston oyo asombi lobi na pokwa po ya kosala bato ba défilé. Combien de mensonges nous allons continuer à avaler? Combien de mensonges, combien de promesses? Kaka mutu ya ndenge wana boluka soboki na nzela élection, mais non, arrêtez toutes ces conneries.
Donc bandeko na ngai bref nakomi na suka na ndenge fallait kana solo na bino. En tout cas Steve Malungwene leki na ngai Blaise Landana ya Blaise bilili yango wana bokabula boboka yango na ba YouTube pe bato misusu oyo bolandi ngai ozala ba chaîne na bino epekisami te bokoki kobimisa boboka parce que trop c'est trop vraiment bandeko na ngai oyo toa na diaspora awa ntango tosololi tofingi mutu te mais tozoloba nde bosolo botika biso na badistraction. N'encouragez pas les mal. Botika ko encourager bato lokwa neti ba kofira ba jibira oyo bazolinga baya ko distraire les subiso awa na kata diaspora. Tosi tosilisi bato wana tosukisi bango bomoni ba preuve oyo peuple mokonzi na diaspora ini, sans oublier unité spéciale l'armée fantôme yaba fantomas oyo bazolanda ngai awa musala tosalaki mpona kobalaye baconcert kofaire échec na baconcert oyo etandamaki oyo balingaki badistraire bato awa plus ou moins 5 à 6 concerts et là mais mutu wana ya arena ayoki lisusu te alingi koya lisusu komeka kofira soki oyebi eloko eza kose prépare mbala wana elekaki olobaki na biso concert ya vie na yo mais yo kaka mpe moto liboso olalaki makale badio bamemi ye na hôpital awa ojiraki olobaki makambo ya bacombattant okota lisusu te mais yo wana ozongi lisusu olobi oya lisusu awa komekameka mbala oyo ekokoma concert ya vie te mais ya contraire ya vie na yo. Voilà liloba suko nazangi nango mpona koloba na bino puis ya koavertir kofira na jibira na suki wana mpona lelo partagez encore une fois de plus énormément c'est direct Yaidi Bolombo Gefe International ya peuple mokonzi ingeta on est ensemble jusqu'à la victoire totale. Merci beaucoup. Ingeta.